Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mbote na bino surtout balandia magazine ya Kinshasa na biso oya mesala ko informer pe ko so ba réalité ya ville ya Kinshasa to fongola édition ya biso mkona lelo. Ping-pong entre Seni na ministère ya finance. Seni ba répondre à Nicolas Kazaliker bazali na posa ya indépendance financière Tolanda elema oyo. Entre 10 ans maloba ya Denis Kadima président ya Seni, Nicolas Kazadi ministre ya finance a beti loboko na mesa pe a signifié que ezali ya solo te que Seni nanu azwa mbongo te pona kobana mosala. Problème oyo sikoyo Seni akotisaki ba devis na lokuta pe asalaki si facturation na ba prix na ye. Yango ministre ya finance azwaki nyonso na maboko pona ko bloquer fraude wana. Faux et archi faux a répliqué question ya Seni pona madame Seya il n'y a pas eu si facturation pona achat ya ba véhicule na Seni. Ba yebisi ministère ya finance que Seni esengeli azala indépendant pe a garder autonomie financière na ye. Selon opinion ezali image ya mabe oyo gouvernement azo pesa na Seni oyo ezali déjà na ba problème politique ya crédibilité na ye. Denis Kadima na Nicolas Kazadi botika baje Kinshasa et l'équipe partout. Après il y a eu deux pèses. Après 40 ans d'existence na bango na politique RDC, quelques Congolais ba réagir na micro ya Hervé Zaka double poumon. C'est lit na bango eloko nga na moni ni pona ngai na moni kaka ke eloko bazo meka mwa moke eza état de droit. État de droit donc maintenant état de droit on peut fandi samité parce qu'il y a des lacunes au niveau il y a justice parfois peut tout le monde tu dois commettre gaffe mais après quelques temps va libérer à purger peine n'a été les autres au monde à moi ma bé on a mais na début c'était quoi c'est qu'on a constaté état de droit kaka lutte oyo to mona ki papa Tshisekedi abandaki ko lutter na ba ville morte ezalaki na mboko oyo to kanisa kite changement ekozala mais lelo bazui pouvoir pona ngai nazomona eloko moko te makamu nyonso ezokene de gauche à droite nazomona pona ngai lutte ezali na eloko te ezoko aboutir na néant po biso to bandaki ko kanisa te changement ekokota soki bazui pouvoir mais lelo bazui pouvoir peuple nyonso azo regretter presque république mobima bazoloba bon wana lutte à pouvoir eza ya bien te to bandaki koloba o kabila mais bango bakozwa pouvoir bakosala makambo mosusu mais lelo namoni eloko eza te bilan eza zéro na nyonso mais kobanda papa Etienne ki lelo eloko moko zo marché na mboka eza te donc na bango na biso tozo souffrir nzela moko po soki totali kobanda ye azwa pouvoir o nyonso aloba na biso ate eloko moko esala eza te tala biso tala ndenge toza nano tozomi ye kaka ba déplacement kaka o bozela lobi tokosala bo o bozela o nyonso alaka biso eloko moko eza te donc eloko tosenga na population na peuple congolais bon tozalaka bomoko totelema mpona mboka na biso tozwa solution bamema biso wana baélection eloko kaka tosenga yango wana na obetaka lisolo oyo ya 3 ans oyo tosali na pouvoir parce que soki tobi tokende 40 ans eza mwa trop dire parce que na 40 ans tobundaki po ete to récupérer pouvoir tolakisa bato démonstration teke biso toza baopposant tosala mais en réalité toyokuta na terrain oyo tozomona eza yango te en tout cas na etando ike image oyo eleka eteke président Fati biso bakombata na soucio tozalaki na ebosenga ke tolakisa bato démonstration ya force ke oyo tobandaki kozala so tozwi bord mais nde toomona en tout cas makambo ezotambola malamu te lelo oyo peuple azolela lelo oyo courant na mai eza stable te banzela ezosalama na baniveau moko oyo ata bavoisin basalaki bongo te
chantier ezaka basali koto bakati batiki koto bakati lelo oyo prix ya masangu eza na 1500 francs lelo oyo ebundela madesu 2000 ministre économie apesa biso ba formol akei ona ke Namibie na koya na Mbolongo ti lelo Mbolongo ekomaka histoire ba voisin na biso bakoma seka biso komo lobaka kona za na 6000 on soit 2 kg Thomson ti lelo 2 kg Thomson emona na te ministre économie bo sunga mokonza mboka te bana mboka ba nyonga mokonza mboka fungola misu 2023 baotala bazinga note baotala yondo za tête ya pays yondo za garant de la nation bon fonctionnement commandant suprême bati yo za babengaki yo béton to bengaka yo béton mais lelo yo mokonza mboka lakisa ta fox na ona 2 ans oyo démonstration nani ateki terrain ya régie des eaux biteka teka eleki na moyibi boyoka bakonzi ya régie des eaux ndenge baleli na micro ya Hervé Zaka double poumon. Bandeko ba journaliste bandeko ba journaliste butu ana kolanda directeur provincial ya Kinshasa directeur ya tali makambo ya juridique na molobelo ya travailleur ba travail nyonso ya régie des eaux mobimba likambo to kolobela awa tolingi ba konzi ya ekolo bayoka biso malamu mingi penza tata mokonzi ya ekolo o biso banso tolingi mingi faci béton tolingi te misana yekende liboso po te bana mboka asisa manda na ya liboso ya mibale to pesa ye lisusu po to kopesa ye mais banguna bazaye ebele ba ko tia les bâtons dans les roues terrain o boza komona ezali bongo carrière ya sablière elingi koloba te zelo oyo e ko salisa régie des eaux na bisika nyonso azali ko sa traitement ya mai ya surface mai ya ebale okozwa ba décanter ezali wana ba filtre pe ezali soki mai elongwe na décanter ekomaka na to bengi filtre na filtre ndo kokota masse filtrante ye akolokota basalite nyonso oyo echapaki na décantation akangi yango masse filtrante akangi yango atiki bobele mai ya peto elekani na sekuna na sima batie chlore pe eau ya chaud batindi bongo na réseau mais tala mama ya likambo régie des eaux avant 1971 bolandanga malamu azalaki bongo kosala importation ya masse filtrante mosolo ebele bato bazalaki kutu mingi te baconsommateur mingi te consommation ezalaki mingi te mais banda 1971 banzengeneke baekolo Congo bagéologue na biso basali makasi basali barecherche na Congo mobimba ndenge tokoloba boye kaka sito ya maluku moto epesaka masse filtrante oyo okokuta yango epai mosusu na Congo te meme bingumba bikolo mosusu batindaka bakompagnie na bango batindaka baya kosomba masse filtrante awa mais elongwa boni ndeko auti mosika na Chine na complicité ya ba service ya l'état o ba seye ko protéger patrimoine ya l'état o ezali régie des eaux domaine d'utilité publique les lois lo banabiso ke régie des eaux longwawa eza site na yote bazu ba soda na ba policier ba tieli bango kuna ndenge toyawa soki ezalaka mampinga ya biso te mbele kutu tokomi tosala tozo ata ba image kuna te ndewa kutu tokoti te tokomi lokola bapaya na kati ya lopango na biso moko ce n'est pas normal tata mokonzi ya ekolo congolais ni na kolongwa lelo akende na Chine akende kokamata mwa ete na mabele ya kompagnie ya bachinois bakomisa yango ekoma ya bacongolais babenga na bachinois ekosalema te yango wana tokobeta ntangwa. Betesco ayeli bala Kinshasa macaroni roni lia otonda soki obimi kaka na boutique ya kwa na bino oza mobimba ayeli susu bango banani société Betesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte
alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango nde ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso ba mama responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit msusu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo so ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali ko pesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Nini ezoleka na chaîne YouTube ya KNB News Tolanda. Ko détourner obstacle na ko effacer obstacle na ko éliminer obstacle wana. Tozo senga ngai kutu bato este bakomeli ngai général Jean-Pierre Bombangele wana aranda musée Laurent Désiré Kabila batache tango balukika ko longole ko éliminer na kabina musée suka liwe ela ki musée biloko anande tozoboya toka susi na liwa Lumumba na musée to lingalisi te to mona ya mona mboka Chilombo yo papa Tshisekedi abunda na mboka oyo tozate parce que Chilombo za muluba il est congolais comme moi nazape na famille Tshisekedi parce que bandeko na ba bobo Tshisekedi kaniki babotami wana ba mulumba bababi babotami wana ba Alexis Tshisekedi ba Pablo Tshisekedi bazaba na mulumba ezalaki unité nationale unification salama pourquoi to lingi division Tshisekedi azamo na mboka o to yebi bisikani so tanga abeta babale na Saint Dominique na ba Madidier Masamba ba Feli Bonzeka baninga na ba ebi to tika ba G ya ba tentative ya coup d'état wana ngana solo bantaki citoyen na so dénoncer na tangi komba mutu teke boya soki tokia na justice na kolonga bino naza ko annoncer naza na droit na constitution naza 4e force ya constitution botanga constitution naza mopanzisango 2 naza souverain primaire naza fils majeur a pays oyo boki kokosa biso te to bandi kolanda makambo ya politique na ba mama ya wenze bayoki likambo ya tentative ya coup d'état batelemeli lelo Chantina la kisi bokasi aboye makambo ya ba marché net ya Matadi Kibala coup de chapeau démolition osama na ba cimetière ya Kinsuka wana to soutenir Chantini Bourgmestre Monga Lema lobaki busoba na ye ya kosala opération ngalema bopeto tila mituka solala bokene na nzela ya mai wana mituka mutasomi mituka ekufa sana susa ko bongisa te atiki yango wana na Venice ceinture verte bokomona mutuka sala 6 mois na nzela Carigrèce to ma pompage na pont na cinquantenaire mituka solala mata kota Sinel kota Mondo Vision nzela mukia tokosuka wapi kota kama un bourgmestre a maîtriser na nos communautés azoloba n'importe quoi un bourgmestre azosenga koti mukanda a négocier na régie des eaux na soki nani ba représentant à régie des eaux Sinel non tout ça le la mobeko président Félix Aza président pona ko yeba ko talaka ndengini na koluka lelo kité Union africaine aza na CAC aza toujours na poste mona bilaka totika ba biloko wana busoba monsieur Agilo Ndomboyo ekoleka te soki ekoleka eza question orale avec débat eza motion de défiance te eza motion présidentielle te ki asali likambo non to yebi ba motion to vanda pe na ba cabinet politique to yebi makambo wana eza ba montage ya kozwa mbongo oluko somba lupango ba député boza miyibi to votaka bino pona moyibi te ba député boyoka soni bozo exemple un commissaire du peuple à l'époque ya Mobutu to yebaki ba défendre na Kanzeni ba bolombisa lokembia bato mayele
bazalaki pour la population, baza ba défenseur à peuple, baza mandaté par le peuple. Élément oyo nde esilisi édition na biso na mkona lelo. Merci l'équipe technique na biso mobimba. Na sima ya caméra tozalaki bongo na Hervé Zaka double poumon, Régie Simba Makina, Timothée Kayembe, pe na supervision ya Héritier Lukonji, pe na coordination ya Yemoko, le grand lion de la communication Jimmy Mukendi. Ngana bino tokutani na mikolo o ezali koya. Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya bana ki Réalité ya bana kino